les autres sont bloqués, ils sont bloqués à cause de M. Kabila. Parce que Kabila a une autorité morale na bango. Bango so ba ordre et que outa na kati ya kinga kati. Bango ba ko bloquer mboka. Na kati ya gouvernement ya Kabila, pendant Kabila a dirigé. Denis c'est balaki c'est ayiba ba jipa ba. Pendant règne ya Kabila 18 ans Kabila. Kabila tike so ba ni na nzela, atike so ba fulu. Ako Kabila beti fo na sela nzambe, alefi ba sela ndembo, atiki ba sama mutakala. Hier moni yango te ba rosi le ba na mabele ba terrasse ba na mabele. Conseil nini? Yo Denis le sopesa Kabila. Pour y baquer ça, mon thème à ma belle. Kabila il a besoin qu'il a Mumbashi. A 5 ordres, ma pimeli. 2 fois ma pimeli. Kabila a dit bon, si quoi on a ma cassi, n'a aucun Mumbashi dans Nituka. Il y a un moment il m'a fait le chat sonner, il a dit à tout le monde. Ya! Il m'a dit ma chani m'a dit que déjà que oh à ça accident. Keba! Bah si peu sonner quoi. La mission à Kokangama, il y a ça la pierre. La pierre elle va jouer chat. Bakawanga na ye, non bakanga Jésus. Pierre awanga na bato, Oscar na bi Kabila ko se retrouver ye muku. Pe ba collaborateur na ye, bakoya na sima. Tondi mingi baike boko na biso partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision, tout aussi bino mbote, chaîne YouTube même ça ko lo ma matali politique to actualité ya mboka na biso Congo. Lelo to ko sola sur ma matali politique na mola mboka maître Bézi, ozali moko na kati ya parti cher ya mwana mboka fondiongo MLP na epenza tokosolane sur la question d'actualité ndakisa penza ba consultation au chef de l'état bandaki opende komi à la fin ba conclusion mokola lelo tokosola penza sur la question d'actualité zali penza ebele mingi na ke genre pesa mbote na invité nanga mbote maître Bézi mbote maman na Jérôme bonne santé santé za na bien santé za bien santé que MLP za bien santé à honorable Fondou ça bien père spirituel maman santé à membre et à cadre à MLP qui va bien santé à sécurité à MLP va bien santé puis à parti politique ça bien oui mon amour maître Bézi to que non penza même appel ba consultation zaki initié par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi au penza ya banda kiango ayambi bato ya ndenge na ndenge kasi moko lelo penza ba ko clôturer ngo eloko ni penza o amutuya oyo simi na ba consultation ezate ki après lobby et to ke na ba dialogue partage ba gâteau salama ndenge ba production so mingi ba ko kende kuna bayebi ki après ba consultation ba ko penda ba ko kende ko kata ba gâteau na ba kuna zu ministère songolo kuna akena esika bo elo nyoko ba tel ba consultation qui initiée par le chef de l'état consultation de Salami, il dit premièrement à remercier le chef de l'État. Il y a le chef de l'État qui dit voilà, il s'est dit qu'il fallait point de vue à Moutoutou, il y a un quatre motés parce que les Congolais étaient et Tondaki. Il s'est dit qu'il fallait Bima. Na Bima, le chef de l'État, il s'est dit qu'il a salé le Kouana pour mettre les Congolais qui t'a. Et il y a une délégation par la délégation. Bateau, c'est pas ici dans la consultation où il y a le chef de l'État. Les abattus mis balé vraiment. D'accord. Il y a dit docteur Mukwege, Maramoko, docteur Mukwege Alobagi. Et le courant Alobagi teke Mboka, Bakoui autant de sango na coalition. Pour Mboka Salamalamu, il faut débarrasser Kabila ba Kabwana na Félix. Attendez comment Kabila tengane na teng Kabila. Il faut pas Kabwana. Parce que on est pas na kata ko. Il y a Malamu, il y a mis balé, il y a honorable Fondou. Parce que na nagi point ni ça il y a honorable Fondou. Alors, il y a une coalition Ekoufa. Alors, il va dissoudre le Parlement. Pourquoi? Dans le sens qu'on analyse. Pourquoi on aura le fonds de Yongo à l'Obaki Yango? Mais l'organisation comme un point de presse au Salaki. Moi, quand les autres sont bloqués, ils sont bloqués à cause de M. Kabila. Parce que Kabila a une autorité morale dans Bango. Bango a ordre et que vous êtes dans la carte. Bango va bloquer Mboka. Dans le gouvernement, tout le monde a dit ministre de la justice, à tout ça, il à ça, il s'agit de faux. Tout le monde est ministre de la finance, même chose. C'est là à la goutte. À tout ça, tout le l'Assemblée nationale, tout le monde est Jeanne Maboun, à cause de la représentation de Kabila valeur pour le président de la République. Tout le monde est à Mwamba, à cause de la Mokonzi Mboka. Pour y remplacer. Pour y remplacer beaucoup. Tout le monde est coalition en gros. Coalition et comme les Congolais maman mieux coalition le peuple congolais que coalition ya Kabila na Félix
Mais c'est comme si chef de l'État pas qu'on le bénéficie la coalition. Il y a un moment commissaire. Coalition à Malabou, et c'est la coalition président de la République qui n'a pas peuple. Que coalition au Félix Salaki na Kabila. Pour ya Kabila et on m'a dit ça na Libumutu. Mais il y a pas peuple, ba ko tourna, il y a pas peuple ba ko tourna na suka. Mon consi o Salaki na Kabila. Wapi solution au monde m'a dit. Mais ceux qui au sali malam pour la peuple. Peuple a ko lia bien. Ba ba ko kebetelu. Peuple a ko la place bien. Courant ko salama ko bana. Au moins que pourcentage ya yo mo zambo ko mata. Coalition maintenant basala ngona ba peuple basala kana ba kiti mais le nom de to ko ba boyi sur 100% bato ba coach kuna 80% à 90% basengi ke ba dissoudre parlement ko nzamboka akabonana monsieur Kabila aboso ba dissoudre parlement est-ce que coalition c'est caché ko kufa FCC caché parlement de semi coalition na lobby accord kutu ya nini ya caméra na basaka na mboka ni na Nairobi accord bango be kufi caché pe panzani accord kufité accord ezaka na lobby no be caché panzani caché pe panzani no comprendre donc Félix na caméra ba lobby boye faut qu'on a bien ma lobby géant président souci na alingi nini na kata ba coalition bango basalaki ba mariage basalaki mboka ko sala bloqué pona nini parce qu'il partage au pouvoir. Kamel a tenu le ministre Naye. Kabila a tenu le ministre Naye. Il y a un ministre Naye. Donc, Moutou, à ça, ordre, il y a Moutou à Tindaki. Le ministre Kamel va retourner sa Kamel. Qui va pas mais non, comme on a quand tu mettre Bézi, le ministre Kamel va tout sa chef de l'État. Oh, tout comme on a quand étrange, c'est le ministre il y a Kabila comme la ce qui Moutou, Bolingo, ministre Kamel a posé un mot, et ça Bolingo le chef, a Bolinga Kamel le chef de l'État. Parce que Kamel n'est pas tiré on a pas à la wana. Parce que oh il y a Kabila. Kabila dit pas batindi. Mais Kabila est mort à ça, il a autorité morale. Na kana mbongo ya biso ya ba Congolais, oya yibi mbongo na biso, azales, amona ba lopa, amona ba lion, amona ba tigre, l'éléphant, moi sina me mara lion blanc. Le blanc c'est ça. Ah mais c'est biberon. Ah mais c'est biberon, biso baso. Biberon na bala ba sala, ba kota mi na mama emo. Surtout na minembo, kuna bala ba ko na bini. Ba ko so mo na mini ka tikela bango, ya ko préférer pour la banyama ko likabatu. Donc, on a ce total en Moleno. Tala lelo mais c'est Kabila. Nakatia makambo lelo ndenge mboka e ko avancer. Po nakata constitution to ça makambo to kolobo. Kabila a ko gagner même sous 680 000 $. Président mérite ancien président américain va gagner 6 000 $. Donc salaire il y a 100 présidents américains au Kabila qui se retrouvent dans l'île de Nanaï. Tellement monté maman bien ici. Bah on peut pas zonk ça bino abon ba dépenser ko ça maman la présidence. Bino bo la Dakar Kabila. On va bâtir la constitution wana. Kabila il faut ça monter maman bien. Président Amérique a 60 000 $. Félix a 60 000 $. Kabila a deux fois que Félix. Tellement monté maman bien. Si quoi y a lobby l'ancien président va avoir un salaire. C'est ça qui loi va voter pour protéger. L'ancien président va avoir un salaire. Et pourquoi il y a Mobutu? Et pourquoi il y a Kabila le père? Et pourquoi il y a Kassavou? Pourquoi il y a Foutaraï? Pourquoi il y a un dictateur Moïbi? Il y a une alternance pacifique. Il y a une phase en bon rebelle. Alternance Wapi. Alternance, toi aussi, tu as une élection pour te couper. Si les gens qui t'ont m'intéresse à ça la mobilité, aussi à ça la mobilité. Kabila a fait l'élection en volonté. Si on retourne à la question, on dit ça. 2500 militaires. Oh, baza ngakati. Baza payé na mbongo ya l'État. Quand on a budget présidence, pour que c'est le alinga sakana président de la République. Mais quoi parce que Kabila c'est le azala qui le rôle là. D'abord je dois aussi mon mbongo ya Jésus. Là ma tête en point ya laki. C'est là que l'on aussi ma tête en point de mbongo. Vous comprenez? Bango to ba ba prébi à Kabila. C'est quoi yo? Tu 2500 militaires. Au Kabila tient mon ngakati. Ba ya contre l'État. Ration na bango, salaire na bango. Tu 680 000 $.
oya mosolo ya Kabila parce que budget nini ekende wapi c'est là ofundi nde Kabila ofundi mutu afundi nde Kabila kasi bango bako se plaindre c'est là bi président ko bimisa mbongo ebele afundi nde monsieur Kabila makui oyo bakosala bon napesa exemple moko Kabila asa déjà président de la République asa na retard à 2 mois mais Kabila asa na retard te comment c'est là le préférant foot à Kabila mbongo mbala moko mais président de la République oh asa actuel asa na retard en fonction président c'est la mbongo ba foot président ana 2 mois retard mais Kabila ana retard te so mbongo wana ekende wapi ekeki na kati Maître Bézi tokotana ya moni na kati consultation et c'est que ba biloko belé là ba discuter le parlement ba passer parlement ba revoir ba biloko na salaire à M. Kabila pour ba biso ba congolais tous égal comment Kabila a toka mango mibale même tant que je suis sénateur en vie Kabila zanani biso yo so ba congolais a ko double salaire mais ba biloko congolais sont ça égal mais égal les autres yango moni ba biloko na sur carte consultation et c'est que ba lobelango là ba discuter parlement ba revoir l'article mususu ba ramener yango moni mutu na mutu ko kende kuna ça c'est consultation yango wana Maître Bézi na kati yote car na kati ya consultation to mon chef de l'état ko yamba mingi bato bande ko finga ye bato bande ko loba mabe pona ye ndakisa Daniel Safu oya bande ko loba ako reconnaître que chef de l'état zaka failli OK na ngambo Denis Lesio lobi na miroir prophétique na Kabila akozonga na pouvoir boni chef de l'état akoyambaka bato na lobi ba telemelaki pour te lobi ba que les sous après constitution ba ki ozora ba poste moni président même super après ça a vivre le roi Jésus ngani ya président vivre le rôle là Moïse pour Moïse a dit être temps pour temps au tchelo boko quatre chopé le boko parce que Jésus a une pardon habite et nous les autres dans l'amour de Dieu. Est-ce que Amen fois Bézi. Si quoi il y a la diplomatie mususu. A la diplomatie à Jésus-Christ. Mais ça fou à l'obaki que président Eli ezali failli. Car si pas na quelle considération pas failli. Pour que la politique en biso ça ça il a ramabu. Soit disons ça député, il y a ça député ma tête. À se retrouver dans l'île Molandingue. Oh, biso batu oh to voter na mukunga ezali ba ba kanisa biso ezaba liaison eza yete azonga na na tete kuna asaf na ye ake maîtriser na kuna yo koma oyali député ya par exemple ya matete mais on se retrouver na lukunga faut zonga na lukuna makambo ya lobaka aye ba ko maîtriser ngoti yala bali mukebai ale mon chef de l'état c'est que yebe a ucholia kasi yake nega na cadre député chef de l'état ya ba député mukebai ko na chef de l'état te mukebai ko na chef de l'état te ya sa nenge moko basaki na position te parce que muto sa na position neti nga ko so Kabila benginga na kete ata batinela ba million Kabila bameka batinela ata 100 millions conscience na ba ko na mbongo na ebisi tout est vanité mbongo ekoleka mais conscience Lumumba lelo atika Congo parce que atika conscience naïe tala Mandela atika fortune à Mandela combien ba homme le plus célèbre ba na mbongo te netinga donc na mutoyo na unela mboka na ndenge ya solo ye saf abako finga Jeannette rwandaise magena pesa Jeannette Fleur akako pesa Fleur akomi ko kela mission ya Jeannette kasi bazali commission moko azali président ya commission adorer Jeannette faible d'esprit. Maître Bézi. Maman, tu as Denis Lessé. Ouais, vous êtes capable. Je n'ai pas dit comment on est bien. Denis Lessé. Ça fait combattant. Mais vous m'avez dit Denis Lessé. Il y a l'ali à l'autre noto, Kabila à Kozunga. Parce que à quel chef de l'État, à l'objet à soutenir le chef de l'État. Pour la nini, au monde de Kala, va s'aller ensemble, va au Tinda Bango. Va s'aller Saoul, va t'inégrer Samuel. Sikoyo boyebisa wa makambo oyo ya frais soko atambulisa mbote sikoyo ndenge afani na Kabila mbulo Kabila nyokoli biso atandi biso bafimbu abomi batu oyebisaka Kabila eloni na kati ya gouvernement ya Kabila wana Kabila odirige Denis Lessé balakise ayiba bajipa bato mituka ya bato nakomba mama Olive yango nalobi boye eloko ezanga bango ya nde soni lelo tomoni oyo susu oleki okutana chef de l'État
reconnaître le président de la République des Félix. Pour ça, c'est ma camarade Lobaka, mais pas au là, c'est mon amour. Les là comme ridicule. Côté ma peuple congolais, c'est belé. Hier, des nines ça les quartiers pour me bêta. Donc, par exemple, le comme au lam. Par exemple, l'ingaki, moi que c'est un échec. Pour moi, au moins ce que Félix a pas, mais Félix a pas boité, n'est pas boité dans le gouvernement. Pas pas CP là. Ah, oui, bon malamu. Pour la nini, on va soutenir Kabila, on va soutenir président, on va soutenir Kabila. Kabila c'est des rebelles. Pendant rien il y a Kabila 18 ans Kabila. Kabila tike sur ba nina nzela, atike sur ba fulu. Atonga tanzela te. Kelo za tane baby. Ah, atonga malamu wapi? Kelo weleri. Kelo ko patrio fo ngwana, ninga kama na courant wati. Mo le beti ninga kama na courant. Mutu comme on a quand mutu kesate na kiti pona le comme panzi ko reste pas peut-être ngi vie ko le carte côté ba couper tout na po ya kalembelembe c'est wileri. Mais on a la morgue. Ba déressage biso kana déressage a été. Tala bilo Kabila tikila biso. Ce qu'on y mutu ba Kabila sali akol Kabila beti fo na sala nzambe a lefi ba sala ndemo atiki ba sama mutakala. Hier moni angote ba rosi le ba na mabele ba terrasse ba mabele. Conseil nini yo de nini so pesa Kabila. Pour ça motema mabe abenga Kabila camarade yo camarade ngo sena wa osaki camarade mkolo yo ma de nini se yo mtabandu no bota na bandu oko na bandu Kabila kota uta pe to yebi na mti bo siko ki camarade ngo sala mkolo ki camarade mkolo ezala ki camarade ya intérêt est-ce que tu comprends ki camarade ya intérêt parce que ce que ni ninga yebi ça est vérité fan to na bila Kabila vérité hein Tika Congo. Congo c'est un biso. Bamukebai. Donc, ce qui est le moutou. Parce que vous avez dit, il y a des vérités. Maître Bézi, tu as beaucoup de choses na suka émission na biso to beta pena lelo matali mosolo o bosha balia 32 millions de dollars na sine na ngambo Brazzaville kasi le dossier on peut etelemeli boshab lobi to ka ki IGF e belela ki na matali bukanga lonzo mosolo matata ponyo azwaka lelo to moni boshab moi te que comme peut quoi accélérer ba IFCC ça pour monter le problème est là au moins FCC ba outina dictature ba la dictateur ba outina moyibi au moins moyibi ceux qui ba kangié a comment la juge na fou oh magistrat na fond au pêche na fond yonde na moyibi au moins ma belle salité c'est là mais c'est Kabila te ba moyibi ba ina contrôle parce que état de droit les rayé babandi ko poursuivre bango bango ba komona wala état de droit ngo Félix a eli bango eli bango te eli pour ba connaître tellement bango ba sali mama de trop maman 32 millions avant l'élection 2006 le gouvernement a 1+4 Bouchabima c'est pas nos 32 millions c'est la poche yomoko maman tu dis non orphelinat o ezala tu dis ba aveugle tu dis ba école. Donc il faut que monter ma paix. On dit maman mon ya mboke belé bon zo mo fana na ngo yo moko. Penga na yebi ko so ba lani na ba ketcho na liamo nsuye mo de passer par ça libéré. Donc lelo il faut l'état. Mutu na mutu o ayibaki azongisa. Pour la nini? Comment on va se seconde ni mapangu de se somba mimi ko somba mi. Comment on va se retrouver? Lelo net se Kabila ko ça 20 milliards. Mais Congo, mboka la Congo l'État congolais est 1 milliard à PAM. Pour organiser l'élection, il faut que ça soit aide. Mais Kabila, ça n'a pas été pour l'État. Mboka. Donc, Bochab, Fortune à Bochab, et l'équipe là, monsieur, sur le ministère, parce que pour moi, c'est normal. Et ça, il m'a tellement ma pays. Parce que, il y a un Congo. Soit disant, il y a un professeur, il y a un Salomon qui est un ticteur, a dirigé un peu la sagesse. Il y a un peu de temps ce qui va se faire dans le Congo. Mais comment on s'est abonné? Dans 18 ans Congo. On dit que nous sommes les pères, ceux qui sont dans 18 ans, mais les autres offensés. Mais nous sommes les malgré la guerre, mais service national, vous savez, on dit à moi bien, moi bien. Mais il y a le barreau trahi Congo. Mais le total là. Mais Kabila a trahi ça. Kabila a trahi Bissou. Babocha pour le bino pas congolais. Pour moi aider à Bissou. Vous voyez sur le compte complice vol. Ouais moi il y a Kabila à Sénégal. Il y a autre 5 dans l'état. À l'Andela.
bango état de droit jusqu'à ce que ceux qui viennent à 32 millions attends ceux à 20 millions attends ceux 15 millions les restes à diriger la prison moi été après ba misusu babanga koyiba parce que au moins qu'on tolère muibi c'est mon goût to tolérer qui va bayiba qui va tiki bango kabila va bayiba tiki bango ce qui va to tiki ba oyo et comme habitude yango le gouvernement le nzamba sali c'est pour la première fois tout le monde va interpeller bateau tout le monde va interpeller le ministre va interpeller le président assemblée donc tout le monde a marqué avancement pas il y a malade na Congo comme Kenya. Maître Bézi le caméra est gravement malade comme on fait na souka babi caméra selon ba proche na ba koloba caméra azali très malade dans un problème barin pour le bani à cause de ta grâce présidentielle t'es pas chef de l'état aïe aux va traitement qui a j'ai un autre molinga tout molinga biso to kota prison to yibate to bomate to beta mukite mais to souffrir to tu traitement dans la prison faut dire on va coller pour finir dans la prison on va biloko et ma blague idée yo moni chez Coco mulumba ako saigner makila ako ya mpimi kopesa chez Coco a finga mukite to moni muyambo qui se net muyambo na lokolo ako souffrir baboyi et bon 52 millions au tio na libela parce que nous vivre après ta bonne pas bien la médecin c'est pas la famille avec un spécialiste pas les traiter comme ça beaucoup peut se grâce on va tolérer ma bé caméra rose grâce pour la nini pour la banani na ndenge ni même toi malade oh maman do ngapela ko yiba na ko sana malade na bien na malade donc oya iloni akubuka soke sengi ebo bato ba kufa na prison kuna na bango ma bé ni zali musoku ta kufi na prison là mususu asala ka lem su vol lem susu vol qualifié lem susu ibaka radio mais akufi na prison et bon on y a ibi misolo ya mboka ko mona na te asa muto ko pese grâce asa muto ko vanda to mona kaye non la ligne kabila uta boma batu betilo asa vanda azbo ba ya mboka kamera minga mais pas besoin de ça kabila pere zara bisao kabila pere mukoka ba faire rien mais tabi va faire rien yaki musica te va faire rien mais voyez ko on sur la TV tika na ko sur na misoba kabila il a besoin qu'il a Lumbashi a saigné ordre ba pimeli deux fois ba pimeli kabila lobi bon siko na makasi na ko kele Lumbashi na mituka ya moment il va faire les chasses sur les yebeti ka tourner ngati ya yo mate ba chani makunda ko ça déjà que oh asra accident keba ba supersonique na bisio akokangama yo asala ko la pierre ba pierre ya ko ba jibosha ba ko wanga na ye no ko bakanga Jésus pierre wanga na bato oska na bi kabila ko se retrouver ye muku pe ba collaborateur na ye ba ko ya na sima donc to ko na ye maître Bézi ndako ba msamutu na mboko azali société donc grimacer kabila ko na pouvoir na ba ko banga tena le détendre le bo suka sati donc na bango lumbe na mbongo ya mboka na contre été c'est kabila ni malam akole katana etandu asenga ta peuple congolais pardon asa ok parce que mbongo na so kongo ki ngao ndenga yaki ndenga kuzunga mboka yudumati matondi mingi maître Bézi merci penza loko ndima ki to ya mambo kola lelo to comme na biso na suka bon ngapela sepeli ya trop ndenge okutani na pesi ba tutumbo te pesi mama Marie Louise Mbote ba toujours na ba to jara numéro na ngai waza na besoin benga ngata bengio to solola na pesi ba peuple congolais Mbote na pesi bisika nyonso ba parti politique nyonso ezali na pesi président Bemba Mbote na pesi Moïse Katumbi na pesi président Fayulu na pesi honorable Fandongo na pesi Jean-Claude Vwamba musique nous na représenter comme Moïbi pas Ibara comprendre na pesi ba nyonso Mbote Bandie Congo Lisanga Télévision, merci pour vos acquis et belé à Rolanda Bisso, Namona Mboka Maître Bézi, Népéa Tosola qui sur la question d'actualité à Mboka Napso Congo, Tokombongo Nasuka, merci Narazek Bona Sima Caméra, Génie Mboui, merci Nabaonis Manapso partout dans le monde entier, notre sponsor officiel JBB Papa Social depuis États-Unis, bon séjour à Kinshasa, na Monvier, c'est les Tunga de Lausanne, na Peso Bambote Penza. Merci mingi na kati avoka wazaki penza l'assistance merci na Africa Cool ni Thérèse Bambote na yo matondi mingi na Montréal Hilaire Nyoka ngala msoki nzamba zongi te tokutani na mikolo zali te